Mbote, boye bolamu na chaîne na bino HD la Congolaise TV. Boye bolamu na émission na bino to popola, hein, popola. Merci beaucoup pour vos benganga ya mingi. Pour te féliciter à trop. En tout cas vraiment, et ça initiative tolinga ki tozo yangwana koyeba muke kozongisa population mingi ya Kinshasa na nzela na mo ba makamwa mike oyo tokoki ko bongisa na yango. Ah, merci mingi na yo impact ki tenge champion na niveau ya États-Unis na pesi mbote na molonga na yo na Dini Bibi. Je vois aussi mon vieux Desh Derrick Amane na Marie Claire pe molonga na ye na pesi bino mbote. Nakobosa na yote Espérance Bongo, la Congolaise, hein, l'initiatrice ya chaîne Oyo pour ezala ndenge ezali boye. Bandeko boyebi émission na biso ndenge kaka tozo ko lobela muke lelo tolinga ki tuluba mwa muke na makambo mususu tozo ko mona lisusu na balabala eza soni pe mawa tozo ebate soki ya solo ke libumu oyo eliaka biloko oyo bakino bazo kosomba na balabala eza kaka mabumu pene ya bien to mabumu yango déjà et comme antidote toyebi te. Comment se fait-il biloko bato bakolia okuta na balabala pena donc impiodi ya batumbi piodi bakalingi piodi soso eza wana mais exposé na balabala eza exposé polele. Donc biloko akolia eza polele. Ba moto so leka avec ba poussière, ba camion so leka na poussière, mais okomona bena batu pena moto normal, ala type kitoko ayi ko somba biloko wana polia. Est-ce que c'est normal? Est-ce que biloko ndingo na bena moto kolia? Mabumo ngo ya ndenge ni otolia. Mabumo biso tolia za ya ndenge. Biloko muta kolia yo zo tekela batu biloko kolia donc oto tekela batu na biloko kolia oto tekela batu na malade mais maman ta passe yango eleki biloko kolia lukata mo eloko kosipa yango batu ba kosomba ba client na wana donc olinga kufa lo ba yesu kosombela ote pona ni makambo soni bo to meka muke ko changer biso ba kinoa pourquoi to lula ka ba mboka batu oka muto ya ah kuna kutu bango sala bien basala mais pona ni biso oto iko adopter te ke to bana ko sala boy biloko akolia polele omona pene ke mutu yo ndenga tumbeli soso ndenga tumbeli piodi na ye oluli na kolula poso lia mais soko talika ke eza exposé na balabala poussière ya mituka na ba moto ndenge so mwa sombe so lia zate mais ozomona ndenge mbisi zo benga yaka olianga so bengo pena tala ngayo yaka olia mais mwa sombe zate. Mais au moins tala bakinoa na basi na mibali bazo somba donc au sommet le golia mo sombi na maladie très grave, c'est très grave hein? Kinshasa to changer quand tout bon maka c'est comme si puis hein na ba cité na biso ne to zalaka na ba quartier na biso na ba commune na biso batu ba mandenge na bango ko sala donc so comme pena bia pena bango ba sala ka boy o changer te. Comment se fait-il to koma ko lula ko fanda na salité sika moko au moins bela mutazo teka na kimi no mbonga na kena zando osomona bato bazo teka poubelle pemel na bango poubelle je dis bien poubelle quand on parle de poubelle dans quoi poubelle te ya bande ko na biso boza na poto non poubelle ya Kinshasa c'est-à-dire que basangisa na ba sachet na milangi na bilamba ya salité na ba papier ya mai biloko donc boso te fandi wana ele baba nzinzi baso ya wana poso na tangi yango na français pesa moi propre nzinzi eza wana même to teka na normal même so teka pe biloko olia poubelle eza pembeni mais to koma tu wapi et puis musuta muso tuna batuna ndeko bozo teka boy poubelle ka pembeni na bino pona nini o ba ka kotika nkaka mais non mais faut tomboka. Tout comment va révolutionnaire quand nous les Congolais, particulièrement nous les Kinois, tout comment va révolutionnaire quand que l'on a besoin de télémélango. Quand
place nga na oteka bauta poubelle wana totelemela ngo kan l'état tongi bakaniveau oyo tobengaka baterase terase eza nzela ya mai terase esika obwaka salite te donc oya kobwaka salite na terase liboso ya ndako na yo epuis liboso ya ndako na yo ekoma poubelle donc mai moye eleka eza te ekoma bouche salite ezaka wana na milangi na matiti na manzanza nyonso liboso ya ndako na yo courage meme ya olongola yango eza te bosoto tokende ti wapi toko révolutionner quand nous les Kinois particulièrement Toloba tout changer caractère ko tout changer bato zo tekela bango biloko ko lia mama to papa pona ba papa pe basala ka malewa bazali bato zo tekela bango wana soki lelo bakufi banani ba sombelo lisusu pour yo lingo protéger sika yo zo sala mombongo na ote même salongo sala kati pona bongisaka espace oyo ezala quand même moi propre tant ba client nga bazo ba kutaka moi propriété zali na soma moi loko ya kozipa biloko ya kolia oyo poso muta ye poussière ekota na kati te et protéger to sala ngo kan kaka to ba kutu na poto bango basala ka boye bango batekaka basipi boye to betaka masolo mais pourquoi pas biso to sala ngo kimutema mabe lati biso tokomi na posa nde biso tozwa mbongo nazwa nanga mbongo bango so bakobela babeli bango so bakufa bakufi kitoko te et plus loin tokende lisusu boza na biloko oyo esali 2 à 3 jours okoki kobwaka po etekami te oke otumbi na yango lisusu okoki kopesa to po bato balia bolingo eza te biso bakinwa yo moto misala kolia biloko na balabala oliaka biloko epola oyebi yango oliaka biloko esali mikolo ebele mais non to changer au moins ba comportement na to changer ndenge lolenge ya kozalela plus grave encore soki tokende ba maman abenga maman malewa au moins na beleke biloko ne ya koteka ba madesu ba pondu na yewana elali lobe bakisi na emai wana mawa batu te lobi pe na tongo mona MP4 ya ye ya sombi allié libumu bandi passe tout ça na mawa batu ko biloko oyo nga na lambi na ndako na nga nayebi ndenge ko gérer yango so ike ko sala 2 jours ezanga na ndako na nga mais ezate ona kotekela batu oteki lelo omoni ke biloko wana esilite kino kolia na ndako kozongisilango batu pourquoi tango koti na mombongo yobi na mombongo perte ezalaka bénéfice pe ezalaka mokolo esengi koteke belo teke bele mokolo esengi koteki te comprendre ke osali mpiaka zonga na biloko na ndako kino kolia ngo na ndako yo kobakisela bato mai na ntongo mpo otekela esu bato mawa eza te mpo na nini mawa eza te mpo na nini totika bakomportement wana mingi na ngoloba na bino bandeko mpona bike bino bato balandaka biso mingi mpenza eza nde bano bato bazalaka na poto ntango ozoya nayebi ke esalaka mwa bien mwa biloko tomesana kolia na Kinshasa tolia mpo nayebi mwana Etats-Unis moko mpenza aya mpenza susi na ye kaka keno oya mpenza Ramses nga fona lia kaka dendo puisque na mboka esika bino koza mboka bapaya badendo wana basima dendo na bino kozalaka nango te boyebi elengi nango ndenge esalaka ayika fo lia kaka dendo kaka mais soki okutana na oyo elala ebeba mais na bandeko na ba témoignage nga chaque fois somoni ke na osala émission na ekoloba likambo wana na likambo moko boye c'est-à-dire que tosololi yango na bato na yoki eza na bandeko bakutana na babiloko kolia ese ebeba ebimisi deja banyama na kati
yo tango ozolamba biloko na yo tango ozotumba soso na yo to mpiodi na yo oyebaki te kino natekaka déjà combien basalaka par sentiment te na ebandelo oyebi ke soki carton soso ezalaka 6 natumba na ata 3 ozotala l'évolution ya bato nde baosomba otala nde bato bazokoluka nde marché ezosengama nde ozobakisa mais yo kozwa carton boma 12 otumbi après soki elali lobi oyo otumbeli bato elali lobi kuna oyo ozongisi yango so na moto otekela yango bato non non bolingo fo ezala na kati na biso bacongolais toyeba kolingana nanu biso na biso bacongolais motu mosu oyo olinga biso aza te okomona jamais chinois asala eloko mabe po ateka na mboka na ye jamais akolinga te ndeko na ye alia eloko mabe mais mpo na biso mawa eza te pourquoi toyina motu oyo alukaki covid eya po esilisa bato oyine aza mabe ye mpena aza mabe acrée malade po esilisa bato mais yo mpo tosilisa bato na ndenge ozotekela ozobelisa bato to changer bandeko na nga to changer comportement soki nateki namoniki biloko etikali zonga na ndako kopesa bana balia to bato nao mosusu bazalaka pesa yango nyongo ke olinga kaka elala lobi na ntongo oyo kozongela yango bato otokisa yango lisusu mpo batata ya bato bamama ya bato balia yango apres mabomo esala bango mpasi bolingo na Kinshasa ezalaka so te bolingo eza te toyebaka terrasse ezalaka nzela ya mai tobengaka terrasse bakaniveau wana terrasse ezalaka nzela mpo na mai terrasse ezali esika ya poubele te moto azoboka pene eloko bike mama mais oyo eza terrasse ete mbula ekolekisa yango mbula baterrasse ekombe na boucher ezali aussi une part charge ya yo gouvernorat faut koyeba kosala campagne ya koyeba kolakisa bato ntina ya terrasse ezalaka nini tosala biloko ya plastique faut kosala campagne koyeba nini tokoki koelimine biloko ya plastique bamama bateki ateki pondu na ye ntina suka pondu ebebi ekauki ayabwaki na yeka esika moko boye oyo eza poubele te faut kolakisa na bato ndunda pondu oyo nyonso eza kasa basalaka nini timola libulu kunda yango po ekopola nango linzanza bakundaka yango te molangi bakundaka yango te oyo eza plastique tokoki kotumba yango oluki mwa tono to kantine moko boye ebeba ya linzanza ozwi yango ozwi baplastique na yo basashe na yo otie na kati otumbi tala ndenge baterase na biso etondi lelo na milangi eza mawa mpe pasi voilà ezalaki wana ngai wa bino l'honorable Ramsès autrement appelé Le Mobutu tolobaki ke émission oyo ezali moko ya émission na kati ya révolution culturelle oyo tolingi to révolutionner bato bayeba tokolula bamboka bato mosusu mpo mboka na biso ebonga eza mpe biso kaka na bacomportement na biso tozala tobanga te koapprendre na baoyo bayebi te likambo ozoleka na balabala moni moto ase pato mosoba nakoloba na nga te bakini bakomaka na bareponse kaka ne yo nakobongisa mboka oyo nga na losalaka na ngango a chaque fois etikala mpe eloko na biso bomoni ndeko asala mabola ndeko osala esalemaka te fo biso nyonso toza courage kobanda koyebisa bandeko na biso ndeko eloko osala basalaka te esalemaka te eza bien te mpo ndeko ayeba koma tobanda kotika bandeko na baignorance kaka omoni no mbadi na boye na ngai non c'est notre devoir nzambe akela biso mpo tose surveiller tomitalanaka ndeko asala kobunga olakiseke ndeko osala kobunga mokolo bakoya kokanga ndeko mpo ndeko asala mabe mpo nawana komona nawana mabanga na nga koyebisa ye me ozwa likambo epa na nzambe parce que wana omona mabe wana yebisaki ndeko te
soki tomoni mabe ndeko sa likambo oyo ezo ko encadrer na civisme te toyebisa ndeko eloko osala ya kitoko te eloko osala eza malamu te. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Émission na biso tolobi tolina te toleka 15 minutes. Merci Nabino ba oyo vous okota à chaque fois kotala ba émission ko encourager ngai na ba émission nazali ko sala. Merci beaucoup. Na pesi mbote na ngai na bakulutu na ngai mingi oya makila Minga Zakari na niveau ya Belgique. Na pesi mbote na ngai na champion Mike Konjo. Na pesi mbote na ngai na maître Innocent Machaka. Na pesi mbote na ngai na Chantal Machaka ma sœur. Na wosa na tele lofuna pesa pe mbote poyo ka poyo zali moto yo sero alinga pe ko tala biloko na mingi. Tika na pesa pe mbote lelo Chantal Machaka. Mbote no na musika. Tony le Prince, Tony Banga. Ba moto yango pe tala kaka. Ata mo appelle ça là bien. Mon vieux Desh Derrick Yaman, mutema marikla yangana na pesi mbote yo encourage ngata ngonyoso et pourquoi pas na koko na ngai Jean-Jacques Diabelo. Na pesi mbote siko sali, na pesi mbote na ngai na famille na ngai Mobimba, famille Mangoto, na pesi mbote na famille Tchatch IBCT, bana kan Tchatch na pesi mbote sika bosali, na pesi mbote na ngai na la grande famille Mboulé, tikate nzambe azala na biso, ndeto monani na mbala sima. Pona titre mususu to likambo mususu o etali civisme pour la République démocratique du Congo et particulièrement pour nous les Kinois. Allez, bye.